pasi pe mawa mokili mawa te ya pasi pe mawa ya ko sala pasi na motema. Vanité de vanité, tout est vanité. Na se ya moi toza na biso bapaya, na se ya moi toza na biso balekinzela, na se ya moi toza na biso ka ndenge tolobaka bapaya bandeko nanga, toza ba pèlerin na se oyo ya moi. Ka ndenge sango ezokendaka ya ndeko na biso na kombo ya Docteur Kinding. Biso nyonso toyebi docteur wana ye azalaki mingi na makambo oyo etali makambo ya magoda. Ye penza sunga bato ebele na oyo etali makambo magoda, surtout papa na mama, papa oyo bazalaki lisusu makasi te, omona papa basi bazokimaka ye, papa wana asunga penza ebele ya bato na communauté na biso congolaise, asunga ebele ya bato bandeko nanga na oyo etalaki makambo penza ya magoda, kote ya magoda. Toyaki kovanda na biso lobi nango, toyaki komona kaka makambo ya matanga o docteur wana ayaki kokufa. Docteur akufaki kande boyebi kokufa na ye ba révélation ya makasi eye kosalema, makambo makasi eye kosalema après kokufa ya Docteur Kinding. Kokufa na ye bandeko nanga ba makambo mosusu oyo communauté congolaise etikala koyeba te awa euti ko bima penza na poisa. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi, et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Inès NM officiel. Bienvenue na balandinyo so yakala. Bienvenue na ba onyonso ya sika. Kande tolobaka na bino toujours et encore boyei malamu na chaîne abiso ya Inès NM officiel. En tout cas la famille soki ezambala liboso et salemi que non oya kokota na chaîne abiso ya Inès NM officiel. Kande tokendaka nango na osenga na yo s'abonner massivement. Tango zo s'abonaka bongo kobosa na pete ko klikaka sur ngonga ya notification. Malamu ngonga wana ezalaka toujours et encore que non à chaque fois que Inès NM officiel akobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement informé. Vous informer c'est notre devoir, oui bien sûr, eza toujours et encore devoir na biso po na koyaka ko informaka bino po toyebi ke awa penza information sur information il faut toyaka kaka. Toyaki kolala tolamuki na basango, toyaki kolala kolamuki na ya pasi, toyaki kolala kolamuka na ya mawa, toyaki kolala kolamuka na ya kosala pasi mingi na motema. Lelo oyo toye na sango ya papa na biso na kombo ya Docteur Kinding. Lelo akufi bandeko nanga akufaki nini. Sans kokota na makambo ya makasi, eza na mwa explication moko na lingi nanu tolanda biso nyonso na bukebi, et après na koya kopesa ba révélation ya makasi oyo touti koyoka na kote ya famille na ye, membre ya famille na ye aye kobimisa makambo oyo esalaki que papa na biso na kombo ya Docteur Kinding akufa. Tolanda nanu ba mwa quelques explications nazozonga sima pona komeka koya kosala analyse kaka ndenge ezo kende. Tolanda. Bon, selon les informations, vieux akufi na insuffisance rénale ne bat baolo que non, ils ont produit un bomi, insuffisance rénale et tout. Non, le vieux n'est pas mort de ça. Selon un proche de la famille du docteur Kinding, on tout naïe parce qu'il n'y avait que master la ngazara proche naïe na bango et tout. Non, les vieux azalaki na mbasu. Donc docteur azalaki na mbasu. Si tant côté écoute hôpital, ba tu bayeba ki kututé et tout abalaki côté qu'elle sautait parce que azalaki na mbasu. Alors tant azalaki na mbasu ba miki osala ba traitement na bokoko et tout et simbité si ayo osala rechute ya makasi nde ba kokota hôpital et simbité si ayo kokufa na ba 3 heures du matin nga expliquer nga et tout mais à le bieza o ti ba bazolo ba que non insuffisance rénale to ba produit na et non ça n'a rien à voir avec ces histoires là apparemment ça n'a rien à voir avec ces histoires là et loko ebomi eza mbasu donc ba to bazo véhiculer message que non les insuffisance rénale non ça n'a rien à voir c'est vraiment mbasu nde tout et barré vieux bani. Donc mes condoléances à toute sa famille, à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu et surtout une pensée à tous ses clients. Voilà.
na bandi ebela bato touti kolanda awa ndeko na biso ya mobali makambo auti koloba natielaki bino video oyo ka mpona koconfirme bino parceke eza meme message oyo nga nayaki kozwa na kote kaka ya famille neve mpenza ya docteur kitingitingi ye mutu mpe tosololaki na ye ayebisaki nga alobi no mama Ines papa na biso oncle na nga na nkombo ya kitingitingi Kiting mosusu nga na benga na eka docteur Kiting kitingitingi bandeko na nga docteur akufaki nde na mbasu selon neve na ye alobi mbasu wana esali déjà une année donc abandaki kosouffrir na mbasu wana pendant une année mobimba oyo tobenga biso moko pendant un an abandi osouffrir na mbasu wana mekaki nyonso oyo ifalaki basala kotaki bisika nyonso oyo ifale basala ka mpona ko faire soigner ye mbasu mais esimbaki te biso nyonso toyebi ke la plupart ya bato en ce qui concerne mbasu eza na bato ebele oyo babika na mbasu ebele babika na mbasu surtout soki mbasu badécouvrir yango en tout cas soki olandeli traitement epai ya bato oyo basalaka biloko ya bokoko ya makasi omona bato ebele esimbaka mais ya bambasu ya bato mosusu kindoki mpe ekotaka soki deja mbasu kindoki esi ekoti en tout cas la plupart ya bato bakufaka toujours eza ya bamike oyo bazwaka mwa chance ya kosurvivre mais dans la plupart des cas mbasu oyo kindoki esi ekoti yango bomonaka ebele ya bato bakufaka c'est comme ça donc na ka na ye toyebi te tokoki koloba te ke non eza kindoki po tozalaki te mais eloko ka na koloba eza ke communauté na biso eza nde communauté moko ekomi nango pasi mpe mawa po tomona biso nyonso succès ya papa na biso mpe docteur kitingitingi tomona succès na ye ndenge ekomaki komata en tout cas nzambe alola ayaki komatisa papa na biso oyo kitingitingi na ndenge moko mpe na cadre moko ya makasi alors mosusu ekoki kozala mpe jalousie ya bato mosusu bamonika papa oyo akomi komata papa oyo mwa changement papa oyo emataki ekitaki bato mosusu ka nde boyebi communauté na biso ezaka communauté moko elingaka te bato baevolue ezaka communauté moko elingaka bato basala ya malonga te communauté na biso ezaka communauté moko soki yo échoué okobandaka kokanisela mpe baninga baéchoué communauté eza mwa constant oyo nga nasali yango bandeko na nga en tout cas nga na oprofite mpe mpona koya kopesa conseil ka nde napesaka conseil na se ya mokili oyo tomibatelaka bandeko na nga yo mutu ozolandaka nga yo mutu mpenza olandaka mpe ngai mibatela na kilelo oyo mokili eza ya kobeba na kilelo oyo bato bamitema mabe bakoma ebele na kilelo oyo bato oyo baza na bolingo ya baninga bakoma ebele alors soki yo komibatela te en tout cas yango bomona bato ebele baza kokufa na lombangu omonaka motu boye à l'occasion de rien baye babomi yo à l'occasion de rien baye babomi mutu asali eloko te mutu alie ya mutu te mais bato bayokela ye ka jalousie omonaka mutu azobunda ka ndenge babiso oyo toza na bachaîne ya YouTube ozobunda kosala émission premièrement ezalaka facile te ya de ce jour oyo tozalaka oza na mosala batindeli yo matière na matière yango il faut eleka la famille oza na mosala mosusu oriske kutu ata mosala na yo osalaka mpona kolobaka keno nasala émission bato batala ozoriske me bato mosusu baomona baeffort wana te s'il s'agit ke baya kosalela yo mabe na chaîne bakoya mpenza na pete nyonso yango bomona bato mosusu ozwi soit photo na ye miniature na ye akokanisela ta kutu te ke nabenga mutu wana nayebisa ye alongola photo na nga na miniature aoloba te mais aolinga akende osalela yo soki makambo ya ndenge nini bakangela mutu chaîne eza na chaîne ya ndeko moko oyo toyeba plus de 30 000 abonnés la famille kosalaka 30 000 abonnés oyo na YouTube ce n'est pas une chose facile tika nde bomona biso chez Ines NM officiel lelo oyo tozokende tozobunda po tokotisa 18 000 abonnés eza chose facile te mais omona bato mosusu na facilité nyonso suwe na ye azikisela yo chaîne suwe na ye asalela yo chaîne mabe oyebi te basouffrance nini moto azwa de la même façon na ka ya ndeko na biso docteur kitingitingi ti ndenge bomona ye akomaki docteur ya magoda
eza te ke non ezalaki facile te, eza nzela moko ezalaki facile te mpo na ye, eza nzela moko eyaki na makambo ebele, mais aseforça en tant que mutu alobi naza mobali nabunda nasala banini barecherche na nga na oyo nga natanga nasala mpe barecherche na nga esunga mwa moke ekota bana na nga balia mwasi na nga alia, mais eza na bato mosusu basouffrance wana nyonso bamona yango te, bango bazotala bapropres intérêt na bango moko, ekomi kosala yo ka pasi mpe mawa la famille. Babilo mosusu ka nde nayebisaka bino ezalaka toujours important tolobaka, po soki tokoya koloba ekoya mpe kosunga, soki biso de notre côté tokolinga koya koloba te, yango bomona bato mosusu bato ebele lelo oyo bazosala babuzoba bazokontinuaka na buzoba, eza penza pasi. Non sincère condoléance na famille na ye mobimba. En tout cas toyebi ke eza facilité de votre côté, eza pe choc ya makasi kande na lobaka eza na ba situation mosusu soki mosusu bakotisi yo na situation wana okomi komituna nzambe yango oyo eza nini, pourquoi olekisi nga na situation ya boye, pourquoi oponi ka situation ya boye. Mosusu tokomaka na ba moma wana, mosusu tokomaka na ba niveau wana, c'est comme ça. Alors eza situation moko eza vraiment ya makasi pona docteur kitingi eza situation moko eza ya pasi pe mawa pona famille na ye. Mais quand de botu koyoka eza makambo ambasu parce que bato mosusu bazoloba kaki non akufaki na maladie à 4 chiffres, bato mosusu bazoloba bongo, bato mosusu bazoloba oh eza kaka bakisi na ye wana oyo apesaka alingaki kala lakisa bato nyonso keno yende mobali soki abimi na mwasi fois sala ba 3 heures de temps yango wana ebomi ye te, wana ebomi ye te. Omoni mutu deja soki tobengi docteur mutu oyo ayebaka makambo bamibatelaka makasi, biso tosala na bahôpital toyeba badocteur ebele omona aza na connaissance kingandi, mais soki ye abeli aolandela mpenza ya ye de près alingi ata erreur moko te esalema. C'est de la même façon avec papa na biso oyo auti kokufa, ata soki peut-être il pouvait exagérer na bato mosusu, mais na ye moko ayebi kaka keno soki na exagérer na koki kokufa ayebi yango très bien, donc il était prudent. Eza bakisi na ye oyo ebomi ye te, eza mbasu oyo abande kosouffrir nango pendant année mobimba, donc depuis année passée azalaki na maladie oyo ya mbasu, babwakela ye mbasu, donc akufi na mbasu abande kosouffrir ti batan oyo nyonso bobande omona silence na ye abande souffrir na maladie wana ya mbasu. La famille ezosalaka pasi pe mawa lelo oyo na Kongo na biso na oyeba te maladie ya mbasu oyo eza kaka bato ya mitema mabe nde bazobwakilanaka baninga. Omoni ka mwa moninga mwa évolution moko songolo pakata mwa moninga asombi soki mwa nini oyo wana motema ekomi ka munene koma asali boye nga pe fo nasala nga pe na suka oboma mutu siko ntango akufi boye nde yo mutu kozala docteur, yo mutu kobanda koswanyaka bato kotretaka bato na makambo oyo etali ya magoda ezosalaka pasi la famille. Communauté na biso ezaka communauté moko mosusu c'est comme si tozozanga mitema, mosusu c'est comme si toza bato te parce que mutu aza mutu oyo akanisaka, mutu aza mutu oyo aza areflechiraka otali na makambo mosusu olobi yo moko ata soki na bomi ye nde ya ye na kozwa okozwa ngo te, mpona nini kobwakela mutu maladi lelo oyo akufi. Et puis à la famille il faut nayebisa bino vérité boyebi ke na baka ebele bato oyo babomaka baninga bango nde balelaka mingi na matanga bosalaka constant. Bo remarke ka na matanga moko songolo pakata oyo lelo bosi bodécouvrir ke mutu kingandi nde aboma mutu kingandi, bo se rappeler na matanga wana la plupart ezalaka toujours bato oyo balelaka mingi bango nde babomaka. Omonaka mutu oyo azolela mingi ndeko na ngai camarade na ngai ye mutu aboma, babomi balelaka toujours na makasi nyonso, bazalaka toujours na pasi. Bokanisaka ke non yo ye nde aza na pasi ye nde aza na mawa nzoka, ye mutu abomi moninga, ye mutu penza asilisi moninga. Bon, selon les informations, vieux akufi na insuffisance rénale te nde bato baoloba ke non eza baproduit na te bomi insuffisance rénale et tout. Non, le vieux n'est pas mort de ça. Selon un proche de la famille du docteur Kitsingiting, nga tout na ye parce que master nga za proche na ya na bango et tout. Ayebi singa non, les vieux azalaki na mbasu.
Donc docteur azaki na mbasu tita ngakota ikutu hôpital batu bayebaki kutu te et tout abalaki kote kaliso te parce que azaki na mbasu. Alors tant azaki na mbasu bameki kosala ba traitement na bokoko et tout esimbi te ti aye kosala rechute ya makasi nde baye kokota hôpital esimbi te ti aye kokufa na ba 3 heures du matin nga expliquer nga et tout mais alobi eza o ti bato bazoloba ke non insuffisance rénale to ba produit na ye non ça n'a rien à voir avec ces histoires là apparemment ça n'a rien à voir avec ces histoires là et loko ebomi eza mbasu donc bato bazo véhiculer message que non eza insuffisance rénale non ça n'a rien à voir c'est vraiment mbasu nde ntu et barré vieux banin donc mes condoléances à toute sa famille à ses proches et à tous ceux qui l'ont connu et surtout une pensée à tous ses clients ezosala penza ka pasi ya makasi totika bamakambo oyo eza bien ya kobwakelaka baninga bambasu ya kotielaka baninga bapoison ntango yo ozosala bongo yebaki ti moninga azokufa yo nde okotikala libela te na se ya moi oyo ata soki nzambe alola garde yo ti okoma ba 100 ans okokufa kaka nga nayebi koko moko asala 118 ans azokende kokokisa 119 ans me koko wana akufa ye moko kutu deja na 115 ans akomaki kolemba akomi koloba chaque jour ke non naza na nga na posa na kufa po azalaki lisusu ata na makasi ya kotambola te akomaki kaka na chaise roulante batelemisa ye na mbetu avandaka na chaise roulante babimisaka ye libanda azwaka mopepe baliesaka ye donc na nzoto na ye makasi ezalaki lisusu te azalaki lisusu na makasi te akomi kosenga liwa ya makasi kaka mpona koyebisa bino la famille mabe nyonso ozosalela baninga yebaka ke no na se ya moi toza na biso bapaya lelo oyo tolobi nzambe akoki kobengisa yo sikoyo yo mutu mosala na yo eza kaka kobomaka bato yo mutu mosala na yo eza kaka kosalelaka baninga mabe ozomona te keno ozolekisa ta na yo pamba ta na yo ya kosala ta makambo mosusu ta na yo ya kopesa ta vi na yo epai ya nzambe ta na yo ya kokota ta badosie mosusu yo penza omitie boye yo penza omitie boye keno nga mosala na ngai ekozalaka kaka natielaka baninga bakisi wana ezalaka toujours na suka nango lelo okosavoure okoenjoy okosepela ndenge ozotielaka baninga bakisi me lobi kuna yeba yango keno bakisi oyo nazotielaka baninga un jour nga mpe na kolanda yo mpo kokufa moto akotika libela na se ya moi awa aza te biso nyonso toza baleki nzela biso nyonso tokokendaka biso nyonso tokokufaka alors ekozalela yo pasi mpe mawa un jour okufa na canal ke okende na lifelo ekozala pasi ya makasi malamu kutu ozala ta epai ya nzambe okufi na yo oyo tolobaka biso moko dans le seigneur po soki okufi dans le seigneur oyebi na yo keno ndenge naza boye gloire au seigneur nazokota na nga lola ke okufa